Nous ya droite nde za ya kovimba bazo pakola ka ba pomade ba pakola ba joueur hein. Comme la qui on nini quoi qui position nini est-ce que ça qui un peu compliqué il nga ça paye moi que amata pas qu'au hôpital. Oui, Dieu n'a pas voulu. Ils avaient vers 1 heure. Na aucun petit besoin, na bina kota na sa petit besoin pour na za na toilette na chambre na nga na kotipe na sa na nga petit besoin bien na côté na nga pe bien. Aller pendant na kena na pe bien. Na retour na glisser. Na glisser pe le colo na nga droite e kepe amu pandi botie boy. E baluki penza boy. Donc so na beta ka sima na nga na carreau mbelelo to ba histoire mususu. Nazoka passe petit na bassin puisque na beta na kite pe na beta ni boy. Ba ki sa douleur mais le colonde tiskonde passe en aussi la ka ate bien limbisa. Ngana sepela na ngana réponse na wana te na mafa to duka kimia eloko leki kimia zati muto ko europe lisolo le msona na komba Gabriel Boya na pourtant lo yo ko lo ba yo kombo na onde ko moi muto déjà oyo bozwana déjà mbala liboso et koma onde et koma kwa nyamo arata de ko kufa na lisasi elo mso ko bima boye atana ndenga mabete melo kwa déjà pota moko izoka ka to kwa liboso et bando maka mabe mafa quand on a besoin si réellement mutako yela holi kamna komba Gabriel Boya kana si vous voyez awa moni réalité ça awa donc bon fananye il y a des stars bazana ba maman na ba palace bazana ba maman na ba cité hein tout ça ba vantir donc ça bazana humanisme c'est ça qui nous manque donc bango ba otati ba ba ki na bango yo soutien tant ba betika na Google ba moni niveau ya ki star na nga ya Congo bimeli bango wataka kama wataka no akama ko wana tango avant to yebana abi maintenant c'est une star donc tout vendre des bata batu ba yaminga wataka na mbongo na yé ya grave mais au moins la simplicité na humanisme wana yango ni to senga ezana biso na Congo to tika bêtise quoi. En tout cas, moi je suis contente na sepela vraiment irsi nzamba pambola bino a pambola Gomez vraiment ndenga koti. Vraiment, c'est bien. Chukuma acteur à Makasté, dans le Nigeria. Dans le Nigeria, Chukuma acteur à Makasté. Pardon, bah, du bâton, le bon c'est que la film en Nigeria, acteur à Makas. Makas Penza. Bah, le bâté ko ba muyombi gauche, so gina ba papa ko ba so ina bani. D'abord, toko comme na idée on a poigné. Et puis, ko le bakeo, il s'est là, artiste à Sila. Muta Sila. Bah, chaque fois, on a miniature. Et l'ogné zanga na miniature te mutasila okota na miniature il sila na influence ko le kabate belé batonati lelo a influence kaka je te dis vrai nani wana za influenceuse ti yo monena oh mais bi ke bate belé ba linga boyete tant bazo monena ba film te bato bazo sala musala bazo monana bazo mona irsi aleka na ba film na biso te po ba benga ka etete iye mokonda boya. Ata bo bengi irsi la jouer boya alobi azane na ona posa ko jouer te aboya ye moko ezate ke irsi ba benga ke soute omoni te moto ba benga ke soute na de bokolo basila irsi ba benga ye monde aboyaka siko ko sila neza par rapport à quoi tandis que ma belle vie bazali basila bazali bi bana mo facilité pe irsi ndenga ke kuna irsi ndeli pungu pungu oye aroke na mutaliboso te po ye li pungu pungu o ake kuna akena drapeau ya Congo ake représenter théâtre ya Congo kuna koyeba nezanga koyeba na photo ndimaka kofinga na po choix ezate to finga makaka ngana ke kuna be bacenga na mama pasa to li libayati yo ko bundela mama pasa wana na scène na olia ye po zo inspiration na olia ye na olia mama pasa mabe kana lingalo on matin interprète ko souffrir pour na ko interpréter en anglais. Au jeune homme passe na tune awariyo. So ya tuninga awariyo. Apena lobi awariyo. Yesu sera lobi nga good morning lobi am so. Bon siko. La Dubaï. Dubaï to pas zo ka anglais to bengi Priska. To yebi anglais to zo sa isika to ko gite ba ba bomi anglais biso to boya Priska za wapi Priska mtazo sunga biso kuna Dubai to beleli to yeba ki anglais
passe donc bato ebele bozali na bango bayebi mpe anglais nayebisi yo baanglais moko ezobetama na Dubai kuna mais non. If love is crazy, love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamata na baavion bakenda partout ba délivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube nakota na ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zibandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye ko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé à oloba te na etango naye kolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse nazwaka barégi na baraison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner moni na nzambe ya ozana azali na bomo nanga tokanga na nzambe nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosala bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout Babango, avec Yves Ipan, Tossé de temps de faux. La finale avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo DSA 40 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Top Kilo à Congo, Maman Oyazanga Génération. Tous années à Solo la Ebele, Boibi, moi Mikole Ebele, en fait, ça zone a ça vraiment l'émission était mais les autres les surprises. Que kuta na eta moko oyo esalimo mabe po ba benga kibiso déjà que kuta na kina mwambe ba moko na kati ndako ya permettre biso to ya olukae to iba bataka ngozo uta wapi est-ce que et outil pas artiste et outil na famille ou soit yé moko pe marche na ye peut-être ko sala que à quoi na mbeba ou déranger vraiment le koloma makasi. Alors Pierrot Mazala si nous sommes en connexion avec toi fongola biso déjà bande ko mona Maman Top Kilo ya Congo et puis ba moni maman na bango kitoko hein donc azoko la main azako avancer te na figure toujours belle et voilà ça fait plaisir on moni ndona biso Gabriel bi Maman Top na sisi ko linga mibali te bon ya ko tika ndenge nini voilà Maman Top un mot par rapport à bande ko bota la biso. Gabriel oyo ayebike yaya na ye alingaki mingi yango na ta lobi biloba loba ayebike yaya na ye aolimbise kaka mobali yango ye moto apesa ye ngai boyo ozongi mobali pardon mon homme napesi yo mbote ayebisi koza merci beaucoup Yves Ipan merci pour noyo otala ngai babi moninga malamu bayebake na ntango apasi voilà donc naza bafani na nga naza ninge na ngape bato bayeba te miloko za songi ngika monde ba témoignage banga na biso ba monde ko finga oyo o mubanga na biso to batela na biso na bakati ndako na koyaki na utei na douche na zobima douche na koyi na glisser na caro lokwa ka mtu nyoso pe komela ka yepe ko glisser ça n'a rien à voir na bandoki to pe na banino on ezaka imprudence caro ezaki glissante trop na changer kutu ba caro ngo na tisiko ya mwa makasi de façon mabe ya te pour même Thérèse a akoya ki avant ngai akoya ki penza pe mabe voilà c'est un peu ça nazalanga malgré moi pas ces ans à genou hein genou ya droite onde za ya rovimba bazo pakola ka ba pomade ba pakola ba joueur hein yango bazo masakanga mais par la grâce de Dieu ça va en fait c'est comment ki ndenge nini
comme la qui nini quoi qui positionne nini est-ce que ça qui un peu compliqué il nga ça paye moi que amata pas côté hôpital oui il nga ça là mais Dieu n'a pas voulu ils avaient vers 1 heure na oki petit besoin na bina kota na sa petit besoin pour na za na toilette ya na chambre na nga na koti pe na sa na nga petit besoin bien na kota na nga pe bien aller penza na kena na nga pe bien na retour na glisser na glisser pe le kolo na nga droite yo ekepe ya mopandi bo tie boy e baluki penza boy donc so na beta ikaka sima na nga na carreau mbelelo tolo ba histoire mususu mais Dieu n'a pas voulu na baika tant na koya na pe na bi Jésus merci pour na mimona na oka passe petit na bassin puisque na beta na kite pe na beta ni boy mais Dieu merci na mena baki sa douleur mais le colondé tisiko ndé passe en aussi la kate malgré ba pomade na lobaki na biso ke continuer ka bifo na ke na on a mon médecin est-ce que vous temps aux cartina pourquoi pas aucun de HJ te na contrat na HJ ok quand n'importe quel hôpital ok et déjà combien de jours bon durant déjà une semaine mais on dit douleur ici la tena 4 penza so ba parlant pour moi no monde na pota na 4 ou bien nini na yebite mais ndenge zo mona likambango soki lelo ezaki ke ndenge yo mona biso kwa ki na mutu mais le lingo za mabe comme maman livre ka ngo tangama que maman livre tu vois c'est ça to lo ba raté ça bino nini ngabi maka maman livre même si maman livre ba tonga mo OK yo moko maman ça na ngo imprudence ça incident et comme la na ngo mutu nyonso nde to na kati ya mokilo yo mabe pe ekomela moto malamu pe ekomela moto mais so mabe moko ekomeli moto bato ba raisonner ka likolo ya bato babambieli pe bato oh ça n'a rien à voir na raisonnement ya bato mokilo ils ont juste problème et qui mais solution pesa c'est ça tout le monde ba non se belé e bakata kufi Nicole bakata kufi ko zo nouvelle est-ce que ba benga yo na tindela ke ko tuna liango abi Nicole bato balingi nini na yoko moto azane ni malade ni eloko mbala mobo andiko tia botie na rip botia banzembo mawa na tindela yi Nicole to sekinga na ya abi ya bato balinga na kufa bango nde ba okufa libulo ba otimo na bango moko nde ba odinda mais na landaki fillette yango alekaki sur na TikTok pona kosenga Nicole bakata pardon alobi yende muto annonçaki eloko wana balimbisa ye na annonce wana asalaki asengaki pardon poisson d'avril quand de salari bango na éviter ce poisson d'avril voilà mort ya papa na biso commandant mototé Sylvain Ngouma vraiment en tout cas artiste pe mon anité et voilà commandant mototé vraiment atayina ni pona yo oyo salinga passe penza bon azai collègue pona ngai et puis cousine na biso abota na mwana moko toza na mwana ya commando mototé na famille na biso a comme déjà grand garçon humoriste le roi papa na ye humoriste le roi papa na ye asekisaka na famille eza na bamatanga surtout soki ole o papa bakufi le roi ya kobenga ye koko ye nde moto liboso atelemaka vraiment paix à son âme passe au camp tesali ke na monana te fallait ko na ke pe libala ya Nene Botai abing sainga faina ke libala Nene Botai merci Nene to pesi nzambe merci pour longi célibat olongi penza célibat ekoi félicitations à toi ma chérie Nene Botai donc natindela Nene kutu vidéo ya lokolo les aipe al Nene bi c'est mon maman talanga ndekuno nde naza na aka na ndako na obima te abi problème te na moni mais félicitations na voilà mort ya ndekuno biso lisusu papa ya dona Moselo Ramazani odozalakane de temps en temps surtout na matonge wana akolekelanga Yves Tosololi wana na tuni noko de loin za wana to azate donc voilà tout na ba CG Yves non yo azali bon grand frère ya vie de loin tout na bande ko belé vraiment na groupe ya tout vient de Dieu à tout kabiso alors matanga c'est un moment za na Lemba mona ya dona Moselo Patiki biso est-ce que vous avez tant occasion moko ya kozala na ye na film moko ba joie déjà to joie to zala na ye to solola to seka que son âme repose en paix vraiment
sangaliwe ezaka sangwa esengo te sangaliwe ezaka sangwa mawa vraiment nzambe azwa molimo na ye alobi abelaki azalaki na koma babiloko moko ya bongo koma barin ezali koma barin qu'est-ce qu'on a me réponse à paix c'est tout to bosali groupe WhatsApp te eza namonaki yango eza ezali ok ça c'est bien bozana kanda te boloba be baartiste na bango mingi bayaka te na matanga baartiste ya banani ya bandeko ya ngale na ngadius bayaka te na matanga te est-ce que kanda neza te bayaka te na matanga baartiste ya baartiste mosusu bayaka te ka ye mo mosili moto ayaka la plupart ya bamatanga na ata na idée te ata na idée te bon baartiste yango ya Chic Choc loyinga baza est-ce que baza sona baza na kini mais bazali bavoyage te bamomo bazali artiste baza mo ebele barobert Castillo Jokisa azali tuyebi azali bashogun bazali shogun nde namonaka esu te shogun mpenza soki Jokisa azali seke mo rare shogun mpenza ezwi mpenza ntango namonaki esu te mais nautaka komona Jokisa toza na matanga monde ye na cinquantenaire namona Jokisa ok alors lelo koyoka ndeko Gabriel koboya pardon ya ndeko na ye Fatou Kayemba azali bongo collègue na ya mosala par rapport nyonso tout elekaki par rapport ya mort ya ndeko na biso Suzy Bantu nde bazongiselaki mbongo ndeko aye kosenga pardon s'excuser alobi alimbisa ye nayebisaka Gabriel nalandaki émission le pardon est une puissance qui libère Gabriel ozaka servante na kati église malgré bato bamonaka nde bamonaka mais moi je sais que tu sers Dieu ozaka servante na kati église okoboya pardon motu te pardon baboya te fo ndima pardon andimi mabe eza kobosana likambo te andimi pardon nzambe alobaka bongo te akoki kobosana likambo wana te deux fois déjà yango asengi wana langage ya bana na nzambe te nzambe alobi nzambe asengi biso ya bible limbisa moninga mbala tuku sambo na sambo mbala sambo yamba lebele tuku sambo na sambo mbala sambo donc 77 fois 7 fois donc cela veut dire que nous sommes obligés kaya kolimbisa ata moto asala yango 10 fois azongeli même bêtise 10 fois po biso tosumukaka plusieurs fois tokendaka nzambe elimbisa biso alimbisa biso pourquoi pas biso tokolimbisa mpe mabe ya baninga na to mpe bandeko na biso Gabriel limbisa nga na sepela na nga na réponse na wana te ya koloba ke kolimbisa ya kobosana likambo te yo ya mwana na nzambe il faut limbisa mpo bitumba mosusu nzambe abundelaka oyo oyebi te peut-être eza mpo ozolimbisa peut-être mpo oza malamu na bato soki yo olingi obanda koloba ke kolimbisa moto eza kobosana likambo te obandi kotia bato na motema yesu nobondelaka otia ye wapi limbisa ye moninga asenga pardon limbisa ye la vie continue toza famille c'est ça abi alukaka nini na vie na ye tout ça na badiri wana basaliki eloko oyo bosalaki banda oyo yango nini karaoke oyo nga na rate yango deux fois banda tobanda ye liboso na première saison na première saison nabelaki deuxième saison dona comprendre te pourquoi ils se permettre te nga nazala na karaoke mais nzambe asunga par la grâce ti bale 29 yango wana to assiste ata bandeko na biso nde baoyemba donc mo babiloko mosusu ezala biloko olandela te babiloko mosusu ya mike wana ezaka oluki ndeko no bosololi eleki nango mpe na ndenge ya kulisa na kati ya karaoke yo ozalaki nani tozalaka bachanteuse bongo mokonzi aka kuna te neti peut-être okoza mpe membre mais oza na mwa te naza membre tozalaka bamembre simple kaka biso so toza bamembre simple moto aza kuna moto aza leader kuna kaka Karine Pala ye moko aza fondatrice ya mais sikoyo ntango oyoki ndeko Gabriel alobi via na ndeko Fatou balingaki plus Gabriel alongwa bongo bango baya baremplacer na kati soki azali bango bakozala te wana maloba ya Gabriel ndenge esi biso wana ya maloba Gabriel bonga moye na interpréter yango eza te donc moye nakota na maloba wana eza te mpo nayebi nanga te quand est-ce que balobaki yango quand est-ce que ye Gabriel ayokaki yango wana vraiment totia yango entre parenthèses eza mpona bango kaka mais idango ezali quand même bonne pour Gabriel aza moto alingi trouble mingi
alingi pardon koko tsana pour le bete azoka lokolo passe alingi trouble ni tikanga pardon kasi bango ba bien longa po cha trouble na kati pardon trouble zate to alboso trouble zalate to ronde trouble zala ba yemba na bango bien ileka nango bien na mona ki azo répéter nzembo so ya lwambo wana na mona ki ofela Dis Ophélia. Voilà. Maman Top. Juste un petit conseil na ndeko na yo Fatuka Yembe. Leki na yo, mwana na yo, wo nini pour bon. Et de ça moi bien té. Ngana lobaka na mafa. To luka kimia. Eloko leki kimia zate. Muto ko Europe lisolo le msona na komba Gabriel Boya nao. Pourtant lo yo ko loba yo kombo na onde ko moi muto déjà oyo. Bozona déjà mbala liboso et comme on dit et comme on voit nyamo arata de akokufa na lisasi et lo mso ko bimamboye atana ndenga mabete mais lokwa déjà poto moko zokaka to kwa liboso et bando maka mabe mafa tukana bolingo nzambe si réellement mutako yela oli kamna komba Gabriel Boya kana éviter penza poto ka kimia iloko leki kimia ezate c'est ça mais kombo ya vie eza cité kuna na kati via batalo barate na éviter yo pozo déjà lika azala baba te ko lobate na sens que moi qui songi alo bate poani alo baka ya kota mangamba batu alo baka aza muto alo bate poani aza baba alo baka baba te mais le temps kombo ne kotina na endeni po alo na bitango dossier ngo pe kotina kombo na kati wana ozoma te aza muto te anzambe te aza muto anzambe te masolo eza masolo ya batu ti donc ye pas aza muto c'est ça koloba te kazaka baba te alobaka tosolaka bien na ye tosekaka tozalaka totournaka c'est ça azalaka baba te voilà ici le péchanga na Nigeria bon séjour na ona kati ya Nigeria bon séjour na moniye a joué na Chukuma na moniye a joué na actrice mso mwasi wana koti vraiment qualité on a 3 ans yango je crois c'est makasi ya mwasi wana donc 3 ans yango yo a joué na acteur wa mulaya pembe wana ya jeune garçon pembe wana pe na ninga bon acteur ya ba Nigeria vraiment mon pécha nzamba pambola yo uzina na mukanda ngana lobaka omoni Gomez nenga zape lipamboli pona olobi biso pe tozali pamboli pona tozape lipamboli pona canal nao c'est ça mutu azalaka lipamboli pona azalaka canal pona mutu Gomez a créé ki ba relation kuna soki pendeni so pendeni asepela benga ya na pe lelo azui pe relation na sima Gomez lobi pe na sima ya Irsil ale top pe azui nzela to pamboli ka nzambo omoni esa le sengo ba congolais omoni pa nigériana eza rêve na bango ekokisami nende nzamba lola nigérien aya na kinawa oya mobali le wana ba nigérien ezo ningisa na Mirador okay wata mande fa pembe belé omona ye aloba rêve na ye ezalaka fois jouer na Dudunga Fora wana vie Goliath te mususu ayaka alobi rêve na ye ezalaka a jouer na Dudunga Fora mais malheureusement Dudunga Fora a kufi ça ka passe batuna bango musala oyo bobandaka ndenge nini bosali bosa ba biloko kitoko ben abi inspiration to yango na Congo awa bazwa inspiration awa na film ya groupe Salongo dialogue contre sans souci ozoyo inspiration ba nigérien euta awa siko tangu lelo nzamba sungi bazo occasion ba banda ko jouer pe na biso ba congolais ise pisengo ba osepedati ba osepeda biso pe bisika oyo bazo inspiration babandis ko sangana pe na biso comprendre et sali bango pe bien ozomona Chukuma nenga za na sengo te ko kanga ba photo na Irsil bazo sekana ba Gomez en tout cas non et sali bien ngana sepeli biso pe to kotana no Louis po izakape posana neti nga izaka posana nga wana langi nini osala émission langi omoi lingala na linga ngo makasi lingala po izakaka munoko ya batu mwindu so ezaki munoko ya mundele mbese koma international pour lingala elo ba partout congolais aza partout a lobby si pe mindele lingala vous attendez à apprendre moi langue mobe pour na lobby beaucoup ma international te ko nga ko apprendre langue netinga so nzamba salinga grâce na Kenneth Côte d'Ivoire na jouer na ba ivoirien na français to jouer
peut-être anglais to me kapena ko apprendre ango petit à petit mais yango te ko empêcher ngana jouer na Nollywood il c'est là jouer na lingala ba ko interpréter les canons kitoko il ka kitoko makasi ya na anglais te ya zo jouer na lingala bato na pe bazo jouer na anglais Gomez azawana akobana ko interpréter en anglais bando comprendre et puis interpréter ba ko jouer interpréter bando ko interpréter en anglais pour et ça la film malamu pour et boiter c'est ça pour kuna boyo kana ba lingala te donc il faut interpréter ça n'est pas film ba novelas total à so une total une novelas ya ba brésilien baloba jamais français mais pas on a interprété en français tant que zoya ko ba yebiki faut to ba français pour batwana na compréhension na ba c'est un peu ça en tout cas moi je suis contente na c'est là vraiment ici nzamba pambola bino a pambola Gomez vraiment ndenga koti vraiment c'est bien to yebiki bino bo bandi to ya bisonyo so makambo malamu izali boso nzamba sungara makambo ngo ke bien. Est-ce que vous Gomez avant? Très bien, Gomez a zoya nda kuna na lemba si. Asa mona simba to zoya nda alela dada mabe wana mninga dadati. Ah bon? Azoya na lemba wana c'est ma fito so lobi to solo na yekutu trop. OK. Na Gomez to solo li trop. Mais ngana ji moi li solo ki abandaka na groupe ya ndeko na biso maswaku après ki na bon ngana ebeli pas simba na ebeli pas maswaku te bon. Et à parcours hein. Il y a problème te. Voilà, mais le temps où vous avez des commentaires, bande de belé bazo commenter wana, please il faut pas même bofinga barter mususu pour essayer moi mabe que tout le monde a qui négoment lobby. D'ailleurs kutu na Nigériango boki nozwa batoyo ba yebani na bangoti baloko ba miyombe gauche quoi papa koba ba simiser il y a Nigeria Bayebanité ou wana ya Nigeria wana alors ici pas si là na déjà bon vous avez pas ça musala bien té tout ça Chukuma as acteur makasti na Nigeria na Nigeria Chukuma acteur makasti pardon ba di bato ba le bon c'est batala film na Nigeria acteur wa pembe na kuba kombo na bango ya kamwa passe na mususu na moni be sila kanina e photo ya mwindu boy ba acteur makasi penza batlo bateko ba muyombe gauche soki na ba papa ko ba so ina bani d'abord toko koma na idée wana poani toko comparer na boya biso poani to sepelate to beta maboko teke ba congolais penza ba fongole ba porte to bandi pe ko kende nani comédie na biso pe efungwama pourquoi to ko lo ba bongo et puis ko lo ba ke irsi la za artiste to asila mutasila bachake chaque fois na ba miniature et l'ogné zanga na miniature te mutasila okota na miniature to ko sila neza par rapport à zo tourner te jamais reconnaître te asila te il sila na influence ko le kabate belé ba tournati lelo a influence kaka je te dis vrai nani wana za influenceuse yo monena oh mais bien ba te belé ba linga boyete tant bazo monena ba film te ba bazo sala musala bazo monana tozo mona irsi aleka na ba film na biso te po ba benga ka etete ye moko nda boya ata bo bengi irsi la jouer boya alobi azane na on a posa ko jouer te aboya ye moko ezate ke irsi ba benga ke sute omoni te moto ba benga ke sute na de bokolo basila irsi ba benga ye mo nda boyaka siko ko sila neza par rapport à quoi mutasila boko sala ba émission na bino free miniature elongi na ye c'est que bozani kana mémoire mais sila azara susute evrizate boyebe lo roté ba journaliste botika biloko wana ba journaliste c'était wana ba fan de ba locha ba commentaire ba ibozo ba to ba sala ba fausse compte ba faux compte ya ba faux compte ya bato bo pe ba sala na ba théâtre te les ba créer mo ba zo créer ba biloko wana ici la sila te azana tanti lelo aza page ba 1 million na ndambo ya mutu asila lokuta nini ona mais mutu asila azwine ngolo akei to betele maboko biso to wana on attend to c'est la paix nzambe afungola biso to kende maman top lelo tozo mamba de ba sa musala na théâtre oya lelo totala tokomona ba ndeko dinana musala kitoko izomonana apesi mbote dinana la douce ba mbote na yango totala tokomona ndeko sila bisalu musala kitoko salutation na Beckham
Kota la betomona le sous ndeko biso Naomi Barcelone musala pe kitoko. Naomi. Bobo Manoka. RK Muchanga. Bobo Manoka. Total pe be Adayi Lunga pe azoya. Belleville. Belleville Kandi ba salutation. Boza ebele olelo boza ba chaîne na bino. Ezo sala pe kitoko ba film na bino kitoko ya malamu mingi vraiment. Mais pourquoi pas ko zo pe bato yo ma bilongene ezo tekama ya bino pe boza na kati wana ba ya gabi boza mo ebele. Pourquoi pas qu'on s'appelle Bilongia bateau, on a peu comme Mabangona, Nigeria, Kaka, Ixil, il faut qu'il y ait. Tandis que ma belle vie Bazali, Basila Bazali, Bibana m'a facilité. Ixil n'est pas qu'on a Ixil de Lipungu Pungu. Oh, yé, à Rokina, on t'a dit Bosso, t'es pas yé Lipungu Pungu. Si ko biso ba oyo tangi biso de ba artiste. Non, non. Oh, akena drapeau ya Congo. Ake représenter théâtre ya Congo kuna. Souci ba fan eza balingi nde mutu azosala balingi te mutu ya vandi fan nde mutu aza destin ya bato fan mutu aza destin ya mutu destin ya mutu esi même na maboko ya nzambe so nzambe apointe ici pourquoi tolobaloba tokende ba gauche à droite est-ce que ye ndenge ake kuna ake yokisa nde biso soni non non ake mpe kotombola nani na biso ti mais siko pourquoi akimi ba film na bino kuna a préféré asa nini akimi ba film na bino malingi ne ya libanda mais ça choix ya mutu ti. Ok. Ngalo ben na annonce na so émission té na lingi na émission té. Est-ce que ça problème? Mais tant yo ke naza na passe olobi o assister na passe oye na yambio té problème té ezo dépendre na mutu eza choix ya mutu. Yango té mutu ko créer ba problème topé yango té mutu ko créer ba polémique. Yango té. Analysez moi muké mama to. Na analyser nini? Tozo solo là. Tozo solo là. Émission oyo tongaki to éclairer pe bâtiment moké par rapport à dossier. Ixil aboye ba film bino pourquoi na Kinshasa. Aboyi na ye. To vraiment raison déjà par rapport à polémique oyo et comment entre bino na bino ou bien le meilleur exactement moké abi bon ba film oyo mama to ba ben na suka ka finalité za ka $100. Et puis na suka nango bo utena mutumo boyeba ni bien te na kati wana. Et voilà, bandi koloba n'importe quoi et puis voilà. Koboya ya Ixil ko tourner na théâtre. Raison wana eza yende mutu ayebia. Lokola betela mutu lisolo te. Moi to kota na kati ya penser na ye ezati. Biso photo lo bakaka Ixil azan de kona biso, aza artiste comédien na Congo, Ixil a sala ka fierté ya Congo, prévané a mimi drapeau ya Congo na Nigeria. C'est tout. Est-ce que ngana okota na détana raison o ya boya ko tourner ngana yebite. C'est qu'on a okota na kati ndeni. Mais maman to posaki pe na moi anglais no bana ko loba na Dubaï. Mais pourquoi pas ko meka ko bimisa pe anglais ngote na Nigeria. Na ngole na mona mama pasa boy. To jouer na mama pasa na tune how are you? So ya tuninga how are you? Apena lobi how are you? Yesu so lobi nga good morning, I'm so. Ebo siko. Toko débrouiller, toko tena ko kitena bomi na lingala. Ebo siko la sali. I fun. I'm fine. I'm so. Voilà. Mais anglais musupo lo baka na Dubaï. Rappelez-vous na Dubaï. Dubaï te pas que anglais to bengi Priska. To yebi anglais to zo sa isika to ko kite ba ba bomi anglais biso to boya Priska za wapi Priska mtozo sunga biso kuna Dubai to beleli to yeba ke anglais ya pasien do ba te bele bo zena bonga ba anglais na yebi si yo ba anglais mo zo beta mana Dubai kuna mais non so Priska na yebi te juste un petit conseil na bandeko bazolo ba mama be na komona ba do finga plus Gomez pe Gomez nzamba pambola yo balobi ba me baloba mabe pono bakuta hote koyeba nezanga koyeba na foto ndimaka kofinga na po choix ezate to finga makaka bandeko na biso pe ba congolais o bozo sala ba faux compte pona kofinga ka koloba mabete botika lobi to yebi nzamba dinga fungole loko nini kuna pona biso pe ba artiste na bino pardon to kende pe na Nollywood et sala pe ka fierté ya Congo tozo sala ka fierté ya mboka e koza pe malamu mingi ozo yoka yana ndenga mabete tozo bunda nzambe pa zoka lo sambo tozo sambela so nzamba sepeli afungola moi ekuke moko quelque part mabeza wapi soki bandi na bandeko na biso mibale wana Gomez na Ixil lobi to yebite kozala tour ya nani lobo kuna to yebite ekozala tour ya nani c'est un peu ça maman mbali mo tour fakota
Il y a problème, tata mon mbala côté ça problème. Tout ça ben so et belé kitoko bingambe bazar. Problème. Prochain tour pour na choix goza la nani. Te ngana pona te. Bonga. Te na ndenge na yo sala moi choix. Bongo siko. Ngana sala choix ndenge. Moi choix muke. Na sala choix te. Les autres dépendent na ibite histoire ni ba koma pona le baba sala choix. Ça les choix no banga mo. Par rapport ya moni mutako défendre pe Congo libanda moi bien. Yo momo. Ah. Ngana ke kuna beba chenga na mama pasa. To li libayati. Oh, yo ko bundela mama pasa wana na scène na olia ye pas inspiration na olia ye. Oza si. Na olia mama pasa mabe. Kana lingalo. On dit matin interprète ko souffrir pour na ko interpréter en anglais. Na au PC devoir, je te dis. Papa top. Ah, c'est ka bakasi. Siko na mami mbali, oko sa choix tiene. Na ba mbali bazé belé ba papa baza, ba jeune garçon ba jeune baza na bango belé ba Eddie Murphy d'Afrique ya pe azawana. Ba tu bazé belé, ba bobo manuka baza, ba gesho, baza ebelé penza baza. Voilà, on va te demander sur la Masuka. Moi, il y a Ndeko Gigola. Wazali Bongo, petit frère, il y a Ndeko Miso Ferregola. Tant on apprendra qui mort en haut par rapport à la vidéo, les cas qui n'ont, il y a l'église, la délivrance, le témoignage. Tout ça, c'est ce qu'on a pour vous appeler Gauloise. Ngana Gauloise, vraiment, on a présenté ma condoléance à Ngana Gauloise. Il y a ça, non? On a fait Gauloise, comment vous y habitez? On a présenté ma condoléance à Ngana Gauloise, na famille Gola Mobimba, vraiment, et ça li bien te, Koko Fajen, boy, ça la rapace. Gigola, ça y est notre jeune, ça y est notre talent, na avenir, mais ma cambaliwe, ça a volonté en Zambie. C'est crali wanzambe mutaye bien vraiment les qui n'ont pas de mana kimia ma bela bakoko vraiment ils ont la malembe peu douce pour nayo voilà donc dans le bakana notre artiste star fait rigola courage Pépé Kale tant wa yembara lobiko eba nezali ngambo to ebara sens na ngote lelo nde to komoye bango makamnyo so ko mana famille ba rolati sa opo yo yebana makamnyo se ko bima de gauche à droite ba kolati sa yo po yo yebana siko musala na we ezani yo kangaka monoko kotaka na université ya Kara ne batnyo so bazo ke ko s'enregistrer na université ya Kara yo pe kendeka s'enregistrer na université ya Kara oyo koyoka ndeko na nga faire gola yo wana matoi mo yo raté wana miss o mona to monoko lo baté ti ekoleka nango kundaleki na kimia nyonso tu eleka malamba golwa nyonso toza wana tokotika ote tozaka kana pour nous soutenir voilà bozobanga te na oyo lobami 80 personnes il faut bakende les jours là avant 80 personnes il faut bakufa avant stade de Martyr Betama pour que comme on a succès belé wana Guy un témoignage naï on de comment enregistrer et ko boma ba tout ça bozobanga te liwa pe zwabino et puis OK sacrifice na oyo ndeko lobby de Dieu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté au fouté là-bas na Minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka
référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 Station Saint-Thérèse. Oui, ce commissaire Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, balou rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbalamou pour bien n'ingai. Aza mundeni? Non. Yes, je vais service. Pour ce monde. Mais ma canicine, bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, j'y vais service. Et puis il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïle, il y a Mundé. Attention, ton ganayo. Mutego longwate, on se trouve dans le big bang. Yango jibe service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingite, Mokili Mabimba, Abilo, aujourd'hui. Donc à Longo di Bishop Pili ya Makambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me découvrir avec qui la poteau. Place, il y a série, il y a côté Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyberservice. Nayebi nangati, 80%, na soki 80 personnes. Nayebi te wana yende mutalobi. Nayebi nangati. Obangate. Ngane tingana obangani. Nabangi po Gigol a Tiki Voice. Peut-être que sinon mkia wana ogolia makuna. Ah. Nga o azakat nanga ligi azana mokili na munene. C'est ça. Kiso ngana simba ileki ba kisi nyoso mokili. Eza kiso ileki ba kisi nyoso. Siko yebisanga. OK, mais ko kabana déjà famille koto orlia bi alongwe na famille. Bon muta longwe na siko muta mi longoli emo ba longoli ete. Siko ngana olobani. Yemo abia longwe na famille. Mais est-ce que kolobisa population congolaise boye na makambo abimisi wana mais eza lokola maman Thérèse na lekine moko wato moko pe famille média okelo babiloko esenga pa oloba. C'est ça elo to bana ba congolais po to komisi internet lokola tribunal to komisi ngolo kwa papa na biso soki ya problème to na internet ozomona siko tango yo lobby peut-être olobaki yango na pasi na motema olobaki yango talesko ba retomber nyonso ekite lika yo mtonso komi na moto fala respecter comme ko se manquer na yo po oyaki olobi biloba loba oyo il fallait pas yo kama na mato ya bato to pesa conseil prochainement babilo musufo ko solo na kati ya famille ko tikara roya na ba internet pour internet pesa kana ngo solution te solution ezanzambe si y a un problème na famille bo solo li bo beng basai na nzambe basambeli nzambe atie kimia soki kufa ekotaki nzambe il est capable ya kolongola kufa koti bomo olia koyana ba internet ko loba internet pesa na ngo solution te internet ezana ka pona kofinga kobwakela mabanga kobolola esili c'est ça.
Alors, pour en finir, 40 jours, il y a des sujets qui cas. N'habitez maman top, vous pensez que nini. Pour la ndeko comme d'habitude, nini bosala qui ndenge kaka bosala pour la bande artiste 40 jours, tout le monde a Pierre Tombal, tout le monde a une organisation, un comédien, voilà. N'habitez tout, vous pensez que nini pour où tous les cas, tout vous pensez na nini. Bon, n'habitez 40 jours. Na moni 40 jours à Suzy Bantéouté Goulika, mais programme n'est pas Pierre Tomba tout ça là on a 40 jours les organisations boyokani bobando 5 bambongo titi bo tongi Pierre Tombal et après bo s'organiser et bo loki journée bo kene kolongola bo sangani bino nyo soboki na cimetière voilà ils na 40 jours ils aura préparation pour se préparer voilà. Alors, dans le compte, il y a Coco. Est-ce que vous salipez pour qu'il presque un peu mon coin? Bon, les cas pas souci tout ça, il n'y a pas Coco, tout ça, il n'y a pas. Dans le moment, on a une vidéo, c'est comme si on a déjà. Petit Joël Bambo Tebele, Joël Petit Coco. Et on a compte une famille, bon ça depuis tant aussi sango, Barobenga. Ninga na ye ba comédien bino bokozala wana pour que ba accompagner bango ce jour là na cimetière na éviter idée là bon quand même c'est une bonne idée ça ma bête c'est une bonne idée ce qui ba c'est là jour ba okino longola capo wana pour la représenter Pierre Tombala ya Doudou et ça ma bête ya Coco pardon ya Coco et ma bête so ba solliciter ba acteur to ko sala wana ba artiste to ko sana biso wana ya problème te to collaborer na famille avant na nous to ya na famille artistique to zaka na ba famille so biologique ça ça lilo ba ndeko ba tala biso mambote pe na 2-3 personnes avec numéro de téléphone ils appellent mis avant que to kabana lilo balangeza ka na pesi mbote na ngana Mama Rose Bombula ma yaya chérie que j'aime bien mbote na ngana Karine Manessa ma jumelle de cœur na kati à London na pesi mbote nanga na Bijou Mandola Loboko fio atika cuisine na défaut pourquoi pas na Virginie yoko moi si à taille balobi BV service traiteur yangwana les service traiteur bana mboka bango wana Bijou Mandola na Virginie yoko baza wana vraiment service traiteur à disposition na bino oyo nyonso yo linga kolia Isa wana cuisine congolaise, européenne, américaine, et olingolia onyo sokulia isa wana cuisine na binombo tenanga na balobi na yemoko Sylvie akake mosi nzambe passeport rouge fio atika avion na défaut 5 continents ko na obaxela ya longa nzala pourquoi pas tété yondo ya batete petite sœur propre balobi moi simbiji na lemba monsenje azate na pesi mbote na mayaya chérie maman bis mondele force et tranquille ai le balangeza kaka na pesi mbote na ngana Mama Rose Bombula ma yaya chérie que j'aime bien pourquoi pas ma jumelle Karine Manessa de London na pesi mbote na ngana les amis de Mama Top Sylvia Kake Mwasi Nzambe passeport rouge 5 continents liko na obaxela longa nzala mbote na ngana tete yondo mwasi mbiji balobi petite sœur propre na lemba veut dire monsenjealité pourquoi pas balobi yemoko Nancy c'est ma fille chérie na kati ya Italie na pesi mbote na ngana ma sœur chérie Mama Biz Mondele ya force et tranquille ai na bosanité Bijou Mandola Loboko fio atika cuisine à défaut pourquoi pas Virginie et Yoko balobi BV service traiteur Loboko yangwana des salami na bana mboka ozana posoli ya cuisine congolaise cuisine européenne cuisine américaine nyonso cuisine africaine o nyonso yoko linga bazana na disposition na bino na pesi mbote na ngana Yuyu Belmira Mia Irma pourquoi pas Wani Evelyne full option la grande dame de Belgique na pesi mbote na ngana Mama bébé Mafulu wana baya oyanga les amis de Mama Top ba mama autant onyoso ba pesa ranga batoli ba mama tango onyoso oyo bazalaka mwa likambo oiza epananga ba kosta zanga kate ko tia loboko vraiment nzambe asala nini apambola bino na bosanité le Mama Top de Bruxelles là je vois Mama présidente balobi Mama Jolie Mama Babine Jolie pourquoi pas Mama vice-présidente Mama Sylvie Modiandambo na pesi mbote nanga na la marraine Charles Mama pourquoi pas la maman ministre Kachichi
la maman ministre Kacheche, en tout cas, wana tous les mamans top de Bruxelles, basio ba tombo di Bruxelles, basio ba osa makamba minene na kati ya Bruxelles. Les mamans top de Bruxelles, na lingi bino mingi vraiment na bosanité aimé yando yandoski, ba salutation nanga vraiment ekomela bino penza bosika boza na bosanité balobi moko Nisha la blonde. Nisha la blonde, ba salutation pe na yo. Nalinga bino mingi. Je vous aime vraiment beaucoup, le moment top de Bruxelles. Merci beaucoup. Batnyoso balinganga. Batnyoso balinganga nzamba pambola bino. Na mère double maman Prudence na kati ya London. Mère double maman Prudence na pesi yo pe mbote. Mbote na nga pe na Angelo Central. Wana nyonso baza baya oyanga mayaya chérie la yaya Lili Mavinga na kati ya Amia mama social. Mbote na famille wato mobimba pourquoi pas Fatou Kanda ya Yves Mwamba na pesi mbote na Mariam da Marie pourquoi pas yemoko da Sharufa ya baleki nyonso en tout cas nzamba pambola bino soki yeso azongi te nde tomona lisusu numéro de téléphone na mutu nyonso asepeli kobenga nga plus 243 993 60 66 27 plus 243 993 60 66 27 ezaki ya bino mama top wato top wato na bino yeyo mbote na ngai ya mingi vraiment na batu nyonso po balinga nga bapesa nga batoli d'une manière et autre ma petite sœur chérie Solange Étoile KLB pour na rusukisa ma maman chérie ma maman d'amour maman Olive Lembe Kabila maman ya grand cœur na lingio mingi maman je t'aime bien. Ba salutation na batunyo so vraiment nzamba pambola bino. Ursil Pechanga bon séjour na Katia Nigeria pourquoi pas Gomez production nzamba pambola bino efungwa mela bino ebele biso pe tozala ba bénéficiaire un jour par la grâce de Dieu. Ciao. Pona kosuki sa vraiment na lobi yemoko ma copine chérie Domitille Makenza ya Adi Londolé. Domitille Makenza de cœur ma copine privée personnelle. Bana nanga nyonso famille Kanda famille Wato famille Ngongo je vous aime merci pena Yves Pan waye kotala nga na tango passe na moni vraiment linganga nzamba pambola yo merci beaucoup ciao voilà tozaika nga na Gabriel so to ba Priska oza wapi yaka surtout na hôtel na ebiso no bazo bet anglais na ndenga mabe makambo eloba ezoleka kachwa ele kaka lokwa mpepo moi Priska yaka balobi nini ya côté la biso ya côté la biso a Priska osunga biso na pesi yembote Priska merci baba top voilà maman top 40 jours déjà ya ndeko na biso Suzy Bantu et tous les cas ebité bokanisi nini to pe bozo sala nini pour nabi souvent bo sala système ba Pierre Tombal. Est-ce que cette fois-ci, il y a encore une liste pour Pierre Tombal et de Suzy Bantu? C'est obligatoire. Les obligatoires, le quoi, ils ont déjà. Il y a une organisation appelée Rosalema pour notre sœur, notre très chère Suzy Bantu, paix à son âme, et Salama. Pourquoi pas? Et Salama, quand il y a un Salama, ça m'a aussi la grâce, je sais que le programme est au Salama. Mais 40 jours, on a vu que c'est déjà, on a vu que le programme est en cours et ça. Voilà. Mais on a déjà Papa Coco, on a 2 personnes déjà, tout publié. Et puis moi, on a vu Joël, on a dit bon, on a Coco Liboso, on a déjà photo, topé vidéo, déjà il y a Nembazo ça Pierre Tombal, n'habite on est dans la part d'un binoka artiste, vous voulez s'il y a Coco qui est Suzy pour ça. On sait que la famille est biologique. Bon, toutefois, il faut se renseigner pour répondre peu du coup, mais on dirait que la famille est et après, c'est ça. Ok, le la famille, je crois que tu as peut-être bien gâté Célé Massassi. Tu as ma journée pour décorer déjà Pierre Tombal déjà, je crois bien ça va bien et ça va très bien. Et tu as assisté à l'Ikambango. Alors il y a Thérésia, il y a donc tu as Thérésia, Thérèse bien Tété. Comment on a? Nous sommes mis ça dans la commune. Il y a so benga Tété et comment on a? So benga Thérèse et comment on a? So benga Wato, so benga Salama. Thérèse Pekarayo. Ngakaka. Voilà. Il y a fan et puis moi je 2-3 personnes numéro de téléphone les appelés et puis pour la santé.
toloba on continue na ba kisi bien ça va nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Yesu bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu bundela nga Yesu bundela nga Yesu Yesu bundela nga Yesu Yesu bundela nga yo Nalebibia bisenga senga nsanga londa nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebibia bisenga senga nsanga londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Soki na soyemba
opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia. Solution aka ozwa wango kapoka murumba azalaki na oubliette